mokolo makase kokwea eboko kita na se mokolo ma ebale kokreve bambisi bakoti zamba mokolo taba kochange régime akomi kanigor yango mokolo amuna yo ekose disudre na kati ya motema na ngai yo moko moto ozalaki oloba na ngai otalisa mitema neti mapata na mabele ya meli ya bolingo ozalaki olinga parametre tendresse na caresse odesantiva kolpi na nzoto na nga remi Papa Edi Kilombo Papi Asani autorité Edi Tony Katakata yo moko moto ozalaki oloba ata poste récepteur d'amour na yo ebloke okopesanga place na nzoto no ata nestoma na yo navanda nano na tanda zokozalaki no kokosanga ye okomolesanga muna lutwa babebe ataki zengi soki opesi ebilei nasanya mesana nango ta koreklame okomisia munanga tarsito mpe ekomi fulafule fulafule komina matetele mbanga be Zolani. Oui. Téléphone. Allô chérie. Allô chérie. Non bébé, naïbe que non, je l'appelle. Non, naïbe qu'il faut rappeler mes téléphones. Non, monsieur Soudou, qui c'est qui la chambre de l'eau sous là. Mon téléphone, monsieur. Pourquoi il a yo, comment pas? Non, avant qu'on m'a pas bien. On y bien gagné la bite aux ânes à Vanilla Anne Dino Charmani. Parce qu'on va aller. Yo, so comme on a qu'à bien gagné. Ok. Comment a-t-il, Azali? Rien. Allô, chérie. Tu n'as pas. Oui, pour Bintou. Oui, on dirait nous. De la victoire. Oui, tu peux plus rien. Bien, non. Ok. Quel cher. Il y a rendu l'eau. Victoire, oui, tout droit. Oui. Ah. Merci. Allô? C'était what? Yeah, non. Ouais, de la victoire. La prince, la victoire, on a qu'à tout droit. Ah, ma jeep, ma catch-moi noir. Quand tu veux. Ok. tuna ngalobi na opanda buto inspiration mo ba mo yeli ngalobi na bani ko yimora nga mo butu vocal mora na ndo kanisa ka bani abeta bani mo butu mwana bebe yalelaka inde yoyo mwana bebe yalelaka Brinel Bilamaye mwana bebe yalelaka ezali mpona matanga te zwana kese ezali fasona ye poluka moye ya kolela tango mosusu ngungi ya suye grâce à la mina leli okopo ezaba bilo mo buto kanisa ngo dona
sensation nazu ona yibi na sangisi nazu ona yibi ndeti bongo na yibi belé na sangisi so mabe mo ezalaka fami ezalaka mingi olingi travail te omoninga ata nde tokenda bacope na biso soki cope evide pas nake travail pas nake travail nga mpe na s'inspira trop nazala mpe na banzembo na nga mo ebele nayembaka po na s'inspira trop na banzembo bamusike donc il faut yokaka mpe bamusike trop neti banzembo bave na nga bavibratoire bamelanzaka ntaba na pondu te mpona bilangeko ya kosila ye basangisaka pede na lele te mogila nzambe ekoya kokufa ye omesenise motema na ngai na susi na ya tolo susi lelelenga nzoto ngungi aprefere amela makila kenzunga misunino na bamai na nga mosusu na osobeta na bi bazoluka bakanga galsi na mabe mpo basala nango nini bakana ngai kala bakana ngai gala agana ngai yelongala mbamongala ye omona musuanga lolemwe kukuta nga monoko angai amuna yo plein de plaisir kangangala loketo malembe pe binana rumba na mitiki nanga na maboko ya foto samu ya foto samu comprendre moi peut tiki comme to installer pe mouvement la biso papa to lela pe mbongo ya ba je tona ba de ba soutenir biso fort elike man kasonga nga sala ka nzembo sala ti lelo na bomba na ngango embouteillage nzembo président man kasongo nga una bien avec président man kasongo na bomba yango osaka na te longoli embouteillage na balabala kotisa ngoti na love yebake eza interdit ninango esilaka te man kasongo na ngai filma jésus kutu esila kalikelani blodilu kwa musu place na pesa oti godi kulu musu no telinga na mika na sika ekokota na bapisi mobala difo pakozo banga papa to sa papa to kunda nango Chirena supondeza na seme moko pizza ni tala soya côté d'Amazon. C'est belé beaucoup. Mais le debout. Kabuya ndaye bolamba fite ko belé na ndako zo kwa. Puis il faut attendre la nuit. Non, c'est attends thermos. Ni po nyama bole mo, c'est pas comme bail. Tiens. Bon, je peux prendre ça là. Kabuya. Oh yo, bon manger beaucoup. Bravo. Bon manger beaucoup. Kabuya. Bravo. Kasongo, bravo. Kasongo, bravo. Kabuya. Tu la fermes maintenant. Kasongo. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Kasongo, comme film nayo. Acteur principal. Mise en scène yayo. Scénario yayo. Lelo, eza jour na suka. Lelo, eza jour na yo ya suka yo na mwa mwa suka. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah bon? Nutella. Kasongo. Kasongo. Kasongo.
nakatiaki après avoir kosala nyonso osalinga osa mokili na ora kaka na mokili ya nzambe nasalaki mabe mpona koluka bonheur angana kasi mon papa nanga tika mokili mpona soka mbongo nga nayibaki mpona pesa yo les jours où ngai nakutaki yo na soi-disant mama leki c'est les jours où nga nasalaki accident na retour nanga mpe na perda makolo na ngai kasi mokomisi ma pauvre ewa pourquoi natindaki leki na nga na ndako nao nakebisi Kabuya, makisila ndena pepa parce que yoza ndoki. Makisila oza mwana mwasi. Mwana mwasi. Écoute. Makisila poza passe moi mwasi. Makisila passe passe moi mwasi. Oh ti osale mabe. Oza mbongo yo na mobali na yo kasongo. Fakoka maoke yo poza moi mwasi. Quand tu oses de le faire. Eh. Kabuya na ebete poza mo. Yo poza ngona pour les filles. Nakolinga jamais comme on a bateau barandra biso malheureuse la vie ngana ya nanga na miso. Jamais. Jamais na koti cabine vont vivre jamais. Et pour votre information. Le cobolier d'empoisonner en haut. Kasongo va faire. Kabuya la Seigneur d'empoisonner à Kabuya. Kabuya la Seigneur ni Kabuya. Mais le quoi vous avez qui n'a monté maté et on a ça bien alors on peut faire miss na ngai que son aba même les on soyo Kabuya na Seigneur ni Kabuya. Essa mamãe é maluca. Kobalani pour le meilleur et pour les pires. Trahison, Abbé Mulumba. Pour le meilleur et pour les pires. Trahison, Chikachima. Je suis là, hein? Fais quoi? Ma fille, tu dois garder ta petite sœur, Mzolani. Papa nous banana, on bat la vision Nzolani bien, papa. Faut battre la bien. Congolo. Papa. Faut venger les lois. Et si quand on a aucun, pour mourir, on a fait la kimia. Faut venger les lois.
papa. Population to éviter. Est-ce que les candidats au Moussous va voter qui bazaki baeli kuna na kati ya parlement bazaki ko défendre peuple na bango to éviter. Mais là on a plateau na biso tozana honorable Blaise Mabala honorable na biso tozana na plateau comme ça bino mongo beaucoup. Ah pena papa on a retrouvé pena ba parents na sous famille na ba question borotinda. A poser des questions moi na poser ta question bien. Papa Mombaye. Oui, papa Mombaye honorable Alain Mabala. Ngaki ndakuna papa papa nza papa yambanga bien. Papa yambanga bien mo. C'est normal. Oh. Congolo. Ah. Oh. C'est bon. Bah, Basali nini papa? Aide papa boite. Boite boite. Ah. Bakata bango. Eh, Zabe ngoya boy. Nini? Baba prison. Zabe. Maman, c'est là, non? Dis-moi, pourquoi ça? Yallo? Oui, allô. Quoi? Maman, Moutou? C'est un moment, c'est là. C'est là, maman, c'est là, Théo. Soka Zonga Lelo. Il saura de quel point que je vais. Je vais le taper. Il va toujours revenir à son col. Le col en garde, tu vas dire qu'il y a ma copine et cette bébé. Oh maman, est-ce que mais si les mecs doivent être avec elle, il y aura de ça Zawabi. Il y aura de ça Zawabi. Comment quand c'est la Nzorani? Nakani c'est ni Moutouté, mais il doit être avec elle. Mais comment si tu connais qu'il est là-bas, mais il doit toujours revenir. Après ça, il est là. Yo numéro 1 sur l'année, on s'en a voté. Ok, je vais essayer de l'appeler. Allô? Oh. Allô, Bini Nien sur l'année. Qu'est-ce qu'elle a dit? Répondeur.
Il est injoignable. Mais ça, c'est quel signe, ma chérie? Samba, la même chose. Zolan, ndenge son a lobby baza ensemble bazo sala batina bango bakangi ba téléphone pour na joindre bango te yo zolo bazo kantina bango bapi. Tu vois maintenant? Hein? Raphaël vraiment ndanga ba lopé sanga mutu passé à bon. Je vais expliquer quoi à ton papa. Hein? Ah maman, je ne sais quoi dire. Et t'as dit maman nimbenza te, yo nga na so peso ba komba bato te. Oh, animbenza te. J'ai dit t'es bon pété. Soussou na nyota. Moi c'est Michel. Maman Nazaé. Kata na. Kaina ko suka wa bien. Kikoka mwana foza na makamu tala ndenga ya zelunga mawa lokwa mari misamu na podium po ba okereka mawa moseka magirigiri o mowo ekpekperipe mojeka ode sawa remarque mama yoyo marinkai muy teu sibo yefu ya mwazana wapi bapenga halo bapoa ne ayibama pela omomitata nayo kaikona sisi mama na bino na kopinga pambili mobi mana pingi na pela o epela pelo bibeli ka mobali mama pinga nanga ya mobali Pablo oponisi metiete bali ya zai nani asalinga boye ngai moski nani asalinga boye likondi nanga nani asalinga boye mama nanga nani asalinga boye efela obimi na buku ya pamili na ngai obimi na buku ya pamili na ngai mbinga nanga mobali akweya leo natikala bina bakipwaka chiriri likolo na yo efela nakopesa ena no leso nyonso te sisa mboli tamuzaki se na yo na mwana na yo ye efele badaki ndenge nini ayiba esika mbongo wana ezali mpe na likanisi nini efele ayiba mbongo ye mwana moke mbongo wana eleki ata na ase mamoseka yoka efela tito bandaluka mbongo wana efela bakenda apasaki efela mwana mabe mama efela mwana mabe nabela ngai napona kotenga mwana bwena libumu na ngai efela zwa mbongo mama efela zwa mbongo akenda opesa mobali biza toluka mbongo na mwana wa mbongo te mama langa kofa likolo ya mbongo wana mama nana bima mavi kofinga mikolo nyonso mama efela mwana mabe apesa mbongo mobali elakanga motema tata no azoluka mbongo atuni moto nyonso yango lele moko mpe makambo ngo bangangezaka lokute baye na kopo awa kopo ekanga ata moto moko te ngai natika libumu pole lekanga ngai te efela kutu edenda ya kodenda nzoka ye moto mama yoka minitio efela sana po azali
nayebi akendaki baya santi akenda ata kokufa kuna nzoka nde mobali wana mama avanda na mwaza mobali yango atie na baya efelaki kuna ngati mobali akesala crime kuna akomi mwa mobali ya bato efela bakangi ye mama bakangi efela mama bakangi efela aza ye moko te na kabuya na kabuya sali kabuya mama batindi bango awa batindi bango awa lokwa mwa mbali wana mpe aza congolais na biso batindi bango baza prison makala oyoka boketala yende bakanisi mpe oboa complice bakangi na yo mama na okufa mama okufa te mama na kimo na bifa efela monine godui chambe merci makila na mwana na ngai etokanga efela okesika esengela tina pasobe ya kabuya mwana na ngai koko na ngai pasobe ya kabuya ayo nakoluka nyonso nakosala kabuya kobima efela mama moto yo te makilani ote makila na ngai te efela Voilà, son téléphone ne passe pas. Hein? 2 jours. Vous trouvez ça normal? Hein? Mais comment il peut faire ça? Irresponsable, un enfant irresponsable. Hein? Il ne refait pas mon image. Hein? Au monde hier? Ok, t'as le flamingo. Ok, nous avons flamingo. On a quelqu'un flamingo. Papa, on a un tout. Tout ça c'est toi. Hein? Tout ça c'est toi. Moi les sacs, non, souci. Hein? Comment il ne peut pas refléter mon image? Et moi je suis comme ça, moi je fais des jours dehors. Je rentre pas à la maison, vous trouvez ça normal? Hein? Salami, on a habitude à m'embattre, papa. Tout nous canons, nous papa. Allez. Comment vous vous énervez comme ça? Ne me parle pas. Yo, quoi ma place à Zali, mais tu fais semblant. C'est ton frère, non? Mais son numéro ne passe pas vraiment. Tu es sur le numéro ne passe pas vraiment. Hein? Papa, si vous... C'est comme ça que vous vivez dans cette maison. Ah, mais c'est là, qui n'a papa. On risque tout ça. Mais comment il peut faire 2 jours? On est les regarder. Sors dehors. C'est comme papa. Allez, non. Yo ben les cas yo soki nzali ngolé kelo bima maman o suska makambu zambe na ngai Non, laisse-moi. Regarde. Talent, tu vois. Ma sœur toujours. Hein? Allah, ouais. Voilà. Regarde ton fils. Regarde. Hein? Regarde, Mwamba, descends s'il te plaît. Papa, Mwamba. Papa, tenez, madame. Mets la ligne. Ma soeur. Papa, Sundiata, non, la télé. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui a crié comme ça? Papa, tu dis ça y est comme ça. Bon, on kuna. Bon, sobo lende to misi bino. Sobo lende to misi to misa bino ta. Bo bete suma to apo suma solo na bino te. Bo bete ma solo bino mo kuna. Bolongwa boy, bo bete ma solo bino kuna. Bolongwa. Oui mon compte. À vous ordres mon compte. Hapana kuna kusema na chila kuwaka. Merci mon compte. Kabuya isa pasi. Moi c'est papa so. Asala nyos tout pour maman nanga akufa. C'est ça. Nasala nyos tout pour la venger liwa maman nanga. La venger liwa maman nanga. Na bomba. Moi si wana ya wana. Est-ce que
bakisanga na prison Kabuya. Ningekuwa kumisanga awa. Ningena vonjeli wa papa na ngai. Yana ngai bambongo. Kapesa mobali na ye. Mbongo papa biso kufa mpona mbongo wana. Mobali wa bala na ye te. Epi bana mwasi mosusu. Ona kokaite na bena omvanjeli wa papa. Yana bomaki. Koyana bino kosala. Baboué, pourquoi? Les années, les gens ont été Kabouya déjà c'est commis. Tu habitais donc on a arrêté. Donc on a arrêté. Tu m'as bêti gaï donc on a arrêté. Oui, j'arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. Je peux vous aider? Je cherche la dame Zali. C'est moi. Ok, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Je suis la police judiciaire. Hé, Zazi, Boka, entrez. Monsieur, mais qu'est-ce que je fais? Arrêtez. Monsieur, qu'est-ce que je fais? Mais je n'ai rien fait, moi. Madame, tu peux faire. Osa Mokanga, madame. Oh, je n'ai rien fait. Y'a Kogolo. Kogolo. Ah! Laissez-moi, je n'ai rien fait. Y'a Kogolo. Y'a Kogolo. Y'a Kogolo. Améla. Mais je n'ai rien fait. Elle est là. Oh, messieurs, on vous donne demander Bongo. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, par là, tu veux dire quoi? Non, je suis de la police judiciaire. Non, tu vois? So singeli papa bakola tse papa. Mais non, ça y est, non, tu peux donner. Non, ok, naïe, n'a qu'à dire, ok, non, ça naïe. Ok, donne-lui le temps. Après ça, on déconne ma papa. Madame, tu connais le bureau là. Zolani, papa Malembe. Madame, c'est pour c'est de quel la police. motif? C'est pour quel motif? Vous voyez, la justice. Bon, mais s'il te plaît. Attention. Zolani, je viens là-bas. Écoute, le
C'est 30 minutes. Il y a que tout ça boutou, hein? Tamingité. À vous ordre, mon colonel. Comment Zolani. Madame Zolani. Madame Zolani. C'est bon. On a terminé de tester. Mais tu l'as vomité, mais tu l'as comme maman batté, mais tu l'as raté. Mais comment on va suspecter au bon Dieu? Et puis, que mon bazar est occupé. Mais tu l'as aimé, mais tu l'as comme maman batté. Mais tata yondimela mais tu l'as kosangoté. Non, oui, je peux te croire, mais nani sous son ondimela yondelani. Mais tu l'as pitié, mais tu l'as liboso. Fabi, maman qui dernier appel, les qui appellent là. Nga benge moi bato qui na rendez-vous to kutana. Jour on a eu ce qui on dit nga pala bino. Ta fani na zela moi bayate. Yo mo yebi ndazane mutaba rendez-vous makenga ibi ka fane pa ba nzoka ndo ya pala ngai. Cela ne yebi que famille mon beza famille yebani. Est-ce que vous êtes sûr que Nzola ne le yo bima? Mais c'est ça le problème, mais tu n'as pas l'autre. Muta témoigné makambo nyoso eza samba. Samba ni mutazali témoigner jadi que mwamba kufi. Tu sais samba le bisanga lisouté. Nana samba to kana lisouté même si je l'appelle à décrocher parce que habitons ça complice. Faut continuer. Maman. La prison. Maman, faut libérer cette place. Tu dis bien, tu es innocente. Moi je sais. Moi je te crois. Laisse-moi te dire que mon bazar te dit. Et batani son apixia mon bapembe na. Bina mi bale botika ko kangati. Pardon, tu peux rappeler ma souvenir à mon pardon. Laisse-moi parler. Pardon, écoute-moi très bien. Mwamba, na boya kosala mwamba Nzola ni pardon. Na boya kosala mwamba mabe na tango nyonso.
natika kokanisa osali mabe te mais soki ngai nakoma mesure osala momba mabe parce que bino mibali bozalaki ti donc boyokanga te nasenga séparation na bino nasenga na forme nyonso botika oyokanga te nayi na choix te nayaki na choix pour le pardon pour le que bien yo sala momba mabe comme le temps n'a pas comment le nayi place tout non zela côté nafuti mbongo mpo bakotanga na pardon koyebisa nga te ke yo mto bomi mwamba yo mto sala yoka mpenza yokanga koyebiki na futi ya policier na mbongo mpo nakota na butu eza impossible mpo naswana mambo na butu nakota na kasho na butu yoka nafai kopermettre yo te na mono ke obala na mobali o papa na bango aboma papa na biso c'est impossible nzona ozangi motema kanisa ata bolingo papa apesa biso ata moki otika korefléchir sur yango te zoni nga kongo na permettre naya kotendola ndako no papa bokilo na eza papa oboma papa na biso nakokaki yango te ngolo eza yo ngolo yo mto bomi mwamba ngolo est-ce que bibi ki ana butu ba kotira batu te to boy to perdre musana biso et alors et ceux qui en a azonga na prison libéré quel est makende maman botikilanga 3 minutes na soigner na suka s'il vous plaît s'il vous plaît maman et pardon nasengi nokende papa nokende pardon papa pardon nokende pardon ne fils que 3 minutes pardon pardon. Tu sais que je t'aime beaucoup. Malgré tout ce que tu m'as fait, pour le je te pardonne. Pour le je te pardonne, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, comment nous la prison t'es. Non, comment nous souffrir t'es. Vous avez dit na moi, papa. Maintenant, linga mingi na vie na ngai. Mwamba ke namona tayo. Nali nango perdre yo te. Tu fais quoi, papa? Mais parce que moi, je te parle, tu fais quoi? Hein? Non, laisse tomber. Ce dernier a commis trop nerveux. Et je ne comprends pas pourquoi. Chérie, on est poussé. Natala. Alenzale na mos na ye nani. Alenzale, na bijou le combe. Bah là c'est un photo, lek na ba benki na poto. Hein? Regarde, ça c'est Rite. Rite Kelal. Elle est belle, hein? Wow. Ça c'est grande sœur na Claudine Beloko. Eh, oza ami pe na Corsi Mangaribi. Ouais, na ami na Corsi à Cape Town, OK. Nice Makwala. Ouais, Nice Makwala. Bon, on se voit bien. Eva Chibangu. Miskas Misekabu. Ouais, Pati Mabana ma collection. Ouais, ya bango nyoso na omona ba. Ouais, yango zotala, ya yo linga bata. Yanga kutuyo za mbo de passe. Ah, chérie. Na senga mbo de passe Facebook na yote. Nani wana? Mefongola pete papa sulika tabanda wana tunaka nani wana? Oh. Bonsoir, honorable. Oui, bonsoir. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, honorable, nous sommes de la police judiciaire.
vous êtes interpellé plusieurs fois, donc 3 fois. J'ai envoyé mes officiers 3 reprises. C'est comme si vous bafouez notre autorité et puis la justice de la République. Ok, allez-y, je vais venir demain matin. Non. Je me dis non. Passe-moi mon téléphone. Et c'est pourquoi d'abord appeler qui que ce soit. Je dis non, pourquoi? J'ai dit, tu pars. Honorable, vous avez commis beaucoup de crimes. Crimes? Oui. Honorable, avec beaucoup de respect. Donc, la boy n'a ignoré devant ta femme. Et aussi garder dans sa... Montre-moi le mandat. Papa, vous acceptez dans le mandat. Il y a une convocation, on va côté la ouate. Papa Sundata, il y a une porte. On doit avoir convocation. On peut parce que Malobania sont comme Loba, il faut baloter la justice. Donc on peut aller. Mais là, chérie, toi, tu te demandes de ce qu'il y a dans la Babylone, qu'on a surtout. Tu te reconnais dans ça vraiment, on se reconnaît. Non, t'inquiète, je pars, je vais revenir. Je pars, je vais revenir à mon comment, papa. Pourquoi tu vas partir? Tu appelles. Arrête de dire ça, ok? Tu me dois du respect, s'il te plaît. Non, oui. Tu ne peux pas me dire que je suis un assassin. Hein? Tu ne peux pas me dire comme ça. Oui, tu es un assassin. Et si tu veux te retoucher, on a une autre avec brutalité. Tu es responsable de la famille, mon aîné, papa. Maman, tu peux nous laisser. Appelle mon avocat. Où est mon téléphone? Tokei. Mais je vais partir. Oui. C'est là, attendez. Ne me touche pas, s'il te plaît. Il ne faut pas oser de me toucher. Messieurs. C'est là, je suis un carton dans ce pays. Tu ne peux pas colonel. Avant le colonel. Non. Maman, arrête. S'il te plaît. Allez. Papa, allez. ozalaka première personne akoetenga didobo feko nazala na prison esika pasi otikala jamais koya kotala ngai okenda plus loin opekisa binto ya otala ngai na eloko ngai asala te na crime oyo ngai nasala toyebi douleur oyo ngai nayoka ozala esika pasi na eloko oyo osali te entourage na yo barejete yo oyebi ndenge esala Zolani, ça ne sert à rien de tout dire ça. C'est aussi une des raisons où il me met vers eux. Zolani, je parlais à Bintou. Bintou expliquait une histoire tout. C'est vraiment mal. On a eu une raison. Oui, c'est ça qui était parce que l'un des meilleurs amis. Pas meilleur ami, mais c'est comme un frère pour moi, tu vois. En tout cas, je présente mes excuses, Zolani, sincèrement, au fond de mon cœur, pardon. Cette histoire, même chérie qui aime n'a pas vu, alors je tiens vraiment le Samaï. Je après, il y a amour, parce que moi, camarade, quand on va vérifier le téléphone, mon dernier appel, il faut que je sur la grande bref, il y a un mot. C'est mon hasard qui capte quoi. Quand on va fixer le téléphone, on va appeler la soupe et après les amis en Pologne. On a chanté. Fait aujourd'hui, le yété n'a pas fait pour défendre Nangaï. Grande sœur Nangaï, on a la bébé dans la prison, mais qu'on l'a remplacé. On a vu Oka. Le long grande sœur Nangaï dans la prison, on a aucune autre lettre. La Zagni Mwamba, la Zagni grande sœur Nangaï. Zolani.
papa mwamba aza papa mabe nyonso andolakisa biso eza kama ya bokuta papa bamwamba mutasali tout okóma na baniveau tokomi parce que soki ya bomaka papa na biso te mais grande sœur nanga mpe alingaki aboma mwamba te mais tonga tokóma na place oyo tokomi nango te. Je sais tout. Tu sais que maintenant, au lieu de s'en aller à calme, au lieu de la minute, je suis toute seule. Nazana Moutouté. Nazana Moutouté. Ce qui est comme on l'a dit, la prison, moi, Mbazala, qui n'a qu'à consoler. Mais au moment où je te parle, Nazana va parenter, comme on l'a dit. Je te comprends. Moi, Mbazati. Je dis qu'ils ont passé. Tout mes cabobos, ça va tout ça vie aussi. Ça l'a vraiment effort pour ça dans ma campagne. On préférait mieux que la personne numéro à Brunel Bilam au Canada. Comme ça, à pour qui que Soumaï n'a pas conseil, attends à financement et je te promets, écoute-moi, s'il te plaît, je te promets, dans le petit carré. Mwamba Azaki, mais on a beaucoup exprimé pour nous avec ma mère Mwamba. Oui, ça m'a bien sonné. Naomona mobali akamplase mwambate naomoni Kongo nde mboka ngo mokengeli. Vous avez quand même tiré une leçon morale parce que c'est ça le devoir du groupe théâtral Congo. Grand merci à Nana Takaza, la patronne, SCP Lisa Congo. Grand merci à la fanatique du groupe théâtral Congo pour amour pour manifester na égard na biso bo continuer kota lango. Alors le numéro est là. Tozo c'est la critique na bino parce que ça yango biso mo été évolué zati. Mon maître le maître Faustin Soukar et Lombe alors balanga toujours que un bon acteur est celui qui prête son oreille na critique y a ba public. Et ça dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Écrivez-nous sur ces numéros sur WhatsApp, on est là, sur Snap, sur tous les réseaux sociaux, on est là. Un grand merci à toi, le président Dishaba Baladichesse, pour tout ce que tu fais, le président Anslu Zolo. Merci à toi aussi, merci à Mama Fatou Miracle, la merveille Metampinga, la corporation de tous les artistes de la diaspora, Papi Kader Mayamba, le président V12 Kwanzambi, merci Mama Sissi Namoni, merci à vous, Succès Kassongo, merci à toi, merci à Feza Clara, Maman Manda de moi, merci Nayoli Soussou, vous êtes nombreux, Eric Kenzo Chimboulou Yaba Chilumbek, merci à toi. Merci à là je vois Sonim Vema en dehors de South Africa, Bruno Kabanga na South Africa. Vous êtes nombreux. Merci à tous les Congolaises pour la confiance. Un petit message. Bino Bagno Sobozo CP la Moussala Kitoko Herman Kassongo la Bino. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Herman Kassongo TV, bipa wapi bogomo na ba télé-réalité à Banagno sur Congo, bogomo na ba émission à Kitoko Bagagi à Kitoko Kuna, mais tout ça toujours sur SCP Congo. Donc quant à moi, nazoze la ba critique pe ba remarque nabino, after la pièce Likaneli, vous aurez maintenant la pièce Elaka Ezawana, Elaka qui a comme traduction en français la promesse. Boza l'a toujours scotché sur SCP Congo, mais Bobé tapé tour la Herman Kassongo TV. Beaucoup mon analyse soit bien. Grand merci Nayo président Douche Kapanga. Merci à toi, merci à Shekina Vumbi depuis Londres. Merci à la famille Ilonga Mobima. Je vois Papa Guy Ilonga, Maman Lili Bilama, Alicia Ilonga, Kija Ilonga, Jésus Ilonga. Merci à vous et un grand merci à toi Brunel Bilama. Pour tout ce que tu fais. Donc, on est ensemble, suivez le groupe théâtral Congo. Comme je vous dis toujours, au calme avec l'esprit positif, c'est ça notre slogan. Ne jamais décevoir nos fanatiques, vous servir est notre devoir et notre passion. Nous sommes là pour vous. Un grand merci, nous attendons vos critiques. Quant à moi, je vous dis déjà ciao. Sans oublier les réalisateurs le plus frais aussi, qui étaient au four et au moulin, Migra Malouzi, merci beaucoup. Merci, donc voilà, bye. Voilà, très chers téléspectateurs de partout dans le monde, merci beaucoup, merci Nabino. Baïbozo Dokta Nabino Nyonso, Yako Tala, Misala Nabiso. Merci na président Herman Kassongo, na Nenge Lelo pour penser Nabiso,
les productions Malouzinig à 3.2. Et puis, merci encore na maman la biso nana Takaza, la chaîne na yo YouTube, et c'est ça. Ndenge au la chaîne où ils ont permis bon mon abisso partout dans le monde pour comprendre que non bihoana et ça j'espère que vous avez déjà l'image vous avez ça ebele parce que tous autres travaillent vraiment. Il y a une équipe forte oyo basangani balobi to sepesa baninga na biso partout dans le monde. Tout ça, j'espère que vous voyez que alors c'est pour Swazali, j'ai Tombum Bazali, Jefferson Lombe Bazali, Kevin Kasson Bazali, Petit Moussou Bazape Obaye, Kokole Nabiso pour tout ça, l'équipe mon fort. Merci, merci vraiment, merci Nabino. En tout cas, message Nabiso Zalaraka, Yo Moutou Ozana Misala Oyo Eza lié na audiovisuel pour hésiter. Numéro Oeza affiché dans le plus Nissa 43 89 53 52 229 soit au Bengina numéro Tobaxi numéro Moza 089 79 30 110 Benga dans le deux numéro wana au monde non au reçoit biso pour hésiter écouter voir même dans les réseaux sociaux sur l'andi biso au coup sur WhatsApp au coup biso na Facebook pour mon biso. Donc au service, il y a des services tels que Joyce Kauta, de Kolushimba, de Paul Moulaja. J'espère que vous avez toujours en collaboration. Alors, mingi pena parce que vous avez déjà filmé, tout l'andi que va commentaire et place faute Zali, surtout biso côté technique parce que biso tous en biso bactère comédien. Mais côté technique, s'il y a une faute cohésité, quand un numéro 1, comme la biso, soit benga biso te kotoyo, ma beza boy faibo ça. Côté bactère, j'espère que ndeka benga la benga. Donc biso s'opposant à salamo o ezali na audiovisuel cohésité na yoti. Mutasimbe la biso ba téléphone azati. Donc toyambayo, tosolana yo lisolo pe oleka, très calme dans le cours. Alors pour saluer Bino Nyonso partout dans le monde. Nous avons ça à moi 2 ou 3 personnes telles que Bino Chitoko depuis les États-Unis d'Amérique, Grace Malunzi, concert propre, Enosia Malunzi, Monankazi, Canon Malunzi, Nono Malunzi, Queen Elizabeth Malunzi. Volimo le nabosani yote, j'espère que vous avez tout sur la nayo, disons que est toujours qui toque. Yo peux me tourner la site na quelque part au moins que nous avons déjà service na biso benga on a parce que tout ça partout. J'espère que vous avez biso na la chaîne mususu na éviter ce moment biso na Takaza à vous permettre et biso tout temps à combo tel que télévision et RDC et c'est pour sa place Tozali. Zoage officiel, tout ça, na ba chaîne ebele pour dire que tu travailleras toujours en collaboration parce que tu dois avoir ce contrat. Pour ça, on a pour ça contrat, yonde yaka au signer, biso ne to signer ce contrat, mais so yé pour signer contrat na biso et si mbate pour la modalité na biso ne tout ça. Alors, merci à toi pour ne pas monopoliser la parole. J'espère que tu as bien la partie à les productions en ligne 3.2. Massa Basali, pour Basali, à moi 2 ou 3 personnes parce que biso tout le monde a raté. Opportunité Oyo et que ça met la biso kaka soto sali musa na biso na suka quand même photo pour nous la saki biso ne ba tout ça ça. Alors on va passer maloba na ndeko na guerre c'est pour soi au hasard. Il y a des productions na kati ya les productions na News Migra ainsi que chez Tombumba. Alors pour moi, simplement je vous dis au revoir et au prochain numéro. Bye. Et c'est pour sa production. Groupe Média. Nana Takaza. Kitoko ya ba maman. Kitoko ya ba manzel. Pourquoi pas? Président Herman. Groupe Congo. Mystique. En tout cas, président Bobazalate. Président Libanda Mboka. Mboka wezang et tonda climatisé mboka malili mais musala kata kini sala
Groupe Congo, félicitations, 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 bien organisé. Depuis que le leader est belé, Kenda, Makambo Panzana, Misusu Basala, groupe Nabango. Le président Herman, bien organisé. À partir de la Fox et Zoya, à partir de AP, groupe Congo, Moussala Salam. En tout cas, groupe Mobimba. Bactère Nyoso. Mbote, Mbote, félicitations. Félicitations à Poto Mobimba. Nazana ngawana oza posa libanga abengi na numéro nanga un mixeur vidéo na ba vidéo nyoso ekotaka na ba chaîne YouTube sizaka signé na Mika Malunzi yaki na simana e Kelok Semposo yangonde makambo numéro nanga za 089 79 30 110 akolo ba pleki shina akolo ba penangle one two time fine tune use 9 alfions donc c'est ça. On va en anglais. So you know qui pose, qui peut cabino. Hi hello, hi good man in style. On écoute moi qui pose, qui donc merci 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 merci. Ningabino mingi en tout cas. Mika Malunzi, Fox Zali. Parce que nous sommes les bons amours quand ningabino tout. Donc mon amour à moi comment ça te proposer belé. Nous tout bon a poto en tout cas ma bangue belé, ma bangue belé, ba combo botinda. Ils savent bien tout sur la dans studio tout sur la tout ou par rapport à ma solo a bien un numéro et les productions donc rien à dire merci de kaka merci na président Herman Kassou précisez bien pour na par rapport à groupe Congo technique sur groupe Congo technique sur groupe Congo leader na kata groupe Congo ebi atteint comboté. Mais il y a un peu de merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci donc merci quoi. Vous êtes déjà comme vous autres mais merci 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 merci. Merci à Jean-Philo Bandou, merci à Nelly, merci à tous ces postes en Angola, merci à Banangola, merci à Angola, donc merci à Mboka quoi. Merci 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 donc on est ensemble et moi j'ai comme Bumba. Faut que ça me soit là image sur cadeau c'est comme ça les bien. Yemo bu mona pesi pourquoi pas ngana lo si tiaka moko na takaze sepelisa fox ya ba media yo kana ba vie kilo ya ba vie kilo ya ba visibilité kilo ya ba image kilo ya makamutu kilo ya production Zambe na Isalaela to lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likonzi na moto pe na lipata na kembo olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te mpo nalonga wana se esengeli ozala na olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki